le bête est dans la maison mère, mais après Kaboé, il y a le bas à la sous la maison mère, et ça vraiment nini. Na pesi na ba combattant, ba bonsoir, na pesi ba combattant, nzamba zana bango nzamba pambola bango. Ce sont nos frères congolais qui habitent à l'étranger, partout dans le monde. Moi, je les respecte beaucoup, à ceux-mêmes. Au moins, je suis na linga sur le bango tse. Koto na la na sina longwa. Mais le roi tout linga le bas. Il y a là qui manque à considération et respect. Il y a là qui manque à considération et respect. Et sinon, on a awa manela. So dans la copain moi même s'il te doit beaucoup tout, mutape sa mutunya soate. Mutako somelo mitu comme étant comme son abolingote. Mutako comme son sentiment amoureux. Mais tant son bien matériel on se retrouver te. Et retourne pour oyiba côté moi pour se retrouver tant son bien matériel mais bolingo peut s'arrêter mususu. Mutako ça mutazate. Mais par contre le ronga non ngata musuba ko kiselanga ngo. Ba pesa nga déjà accès à ça musala mais considération, na respect et ça l'a été. Il y a un monnaie que non c'est un danger. Mieux vaut quitter les choses avant que les choses te quittent. Na longwalanga ke na ngai. Pe na ko beta na orchestre mututé. J'ai été sollicité par-ci par-là. Je ne peux jamais le dire ou citer les orchestres avec lesquels qui m'ont sollicité ici à la télé. Dans na boyanga moro. Na bigeno na bunda kora kintantina to bunda. Bato lelo baza bongo bato ba olula bango ba bunda pe boye. Est-ce que vous avez fait à ça orchestre Jet Set, pendant répéter na Bibi Play. On a outa Kingabo, jour national ça test. Babi que faire à côté quartier latin. À Kanga orchestre. À Rosala et l'autre équipe pour intérêt na e. Après au zone à au sala orchestre na e. Orchestre faire le parmi orchestre so compter na Katamboko. Il a ça que non, il était déjà mon étoile. Dans la boya qui n'est au saliboye, tisrod ba sollicité. Nabi na moi batos baza boye. Ba fani we pour la biso, particulièrement pour nga, particulièrement pour la coréen. Ba kaka maman le besolo nga ko dans orchestre kingani. Ba ko ba no sambela nga mabeti. Et là on ni nango nga na ko flatter pour nos ambonga bat. Maman kenda pour na bien matériel te. Salaka yango par amour. Nzamba ou misona mukili. Et là, moi, l'accident, le roi de l'auto répété, tu tires éternellement. Non. Nous avons dit le pourquoi. Et là, on a l'orchestre, on a l'orchestre, on a biso. Les orchestres, on a l'orchestre, on a l'orchestre, on a l'orchestre. Non, tant que comment moutoua, tu sais. Vous avez l'importance, tu sais. Tant que vous avez une maison mère, vous avez une kolo wenge. Na ba kolo na ngo baza. Na longo yango manque de considération et respect. N'habite que banon foutangate non n'habite que banon tika na voyage banon na kota wenge na voyage monte na tika là mais considération et respect à la soutien tina suka ba ko benga na bima ke na o bango mo mena babina kende mi kone koki yalo ko da mbal mo na kacha ndako bozaka na to copain na yo o eda e petro na vie mais ayo ko zwa na vie. Ako sala makambo abino te ke o ko ya se pa na biso te oyo beno kuti bena ke no mwasi mususu asala mabo kilo oyo tamso sombela liputo pesa e asala semek no tamso oyo sombela téléphone tamso futela nchik ane mobimba. Il faut comprendre que ba benga na o esi ba benga ne faut kende on ba ke na kende ba mona nga te ke na méchant. Moi je ne suis pas méchant makambo ya beso ebani mokili mobimba. J'étais totalement humilié, saboté, boycotté. Même mon l'orchestre a ébi en onengaza bisikaza a ébi que non tout ça la mono mabe. Non senga ba ngoute ba pesa nga chance te parce que la chance c'est Dieu qui donne la chance. O basi ba sala pour ngai merci na mabe na malamu merci nzamba limbisa bango. Merci, chers internautes de Info 16 Boyoki Aloben Nenga Lobby. Toro vanda vraiment na makambuana le passé trop té. Mais na espace nabiso il y a info à la source to zaka na réplique moko autopé sa chance na bino ba bolanda rabiso botine de la biso ba question à propos il y a invité pour na to poser na part na bino. Na tournage oyo to zalaki na Isaac Packer
les questions Isaac Parker a commis l'émission à propos Yaya Lobé. Donc Isaac Parker, papa Alicia, Lelo, ni paté lali ayo, Lelo vraiment yone tozo sable awa. Ma question nayo, j'espère Yaya Lobé Aza wana vraiment dispo à ko répondre biso nango. Yaya Lobé Isaac Parker Aza moko ya balandi. Ya ba mélomane nayo alingaka musique no mingi Aza na kati ya Paris. L'air na ibisaki ki nazo ya Yaya Lobé isala ki bien makasi. Puis ibisaki ngalobi atikala vraiment ko zo version ya bien te. Isaac Parker, papa na Alicia, les jeunes pato. Alors qui vraiment et ça là il passe de part dans la maison mère atikala ko zo vraiment ba version te po mutuna muta commenter kango na ndenge na ye talaka ka vitesse internet ndenge zalaka. Le apesaki nga assurance te moto zaka na réplique moko ezaka question réponse là lobaki manela salanga faveur tour oyo ngala na poser ta ba question pa ya Lobé na zo vraiment ba réponse na mituna na ngai. Question à Isaac Yaliboso Ezali Lobeso chez Ranson, tu étais l'oxygène du groupe Maison Mère. Depuis ton départ, les portes du source sont toujours d'actualité. Olobinine. Excusez-moi, reprendre d'abord la question. Lobeso chez Ranson, tu étais l'oxygène du groupe Maison Mère. Depuis ton départ, les portes du succès sont toujours d'actualité. Je dirais tout simplement que non, donc ça peut être que non, je suis né leader, je suis une étoile, c'est ça ma réponse. Donc voilà, donc parce que je te dis de faire la réplique de ta question, de répondre la question pour que je comprenne bel et bien la question avec laquelle qui vient auprès du monsieur Isaac Parker. Donc celui qui fait la cuisine ou celle qui fait la cuisine ne peut jamais dire que non, je sais bel et bien faire la cuisine. C'est les consommateurs et les consommatrices qui lui diront que non, en tout cas monsieur ou madame, tu sais bien faire la cuisine. Lielora le bibongo, c'est que dans l'étoile, on a le que non, toujours l'actualité est en moi. Lielora le bi question na ye nanzela na yo, et si en tout cas merci. Merci. Sa deuxième question est que penses-tu que tu as fait une erreur de quitter chez Ranson? Pensais-tu que tu as fait une erreur de quitter chez Ranson? C'est pas une erreur. Tu peux même lui dire que non. On s'est né. Nous ne retournons pas dans le ventre de nos mamans. Donc ce sont des lois de la nature. Au Botami, au Coli, Isaac Parker, je sais bien là où il est, même on ne se connaît pas avec lui en physique. Je sais bien qu'il est responsable. Et je n'ose pas croire que non, tel qu'il est là, il est toujours sous le pied ou sous les ailes, ou sous d'urgence, ou sous en administration de ses parents. Il évolue maintenant celle de son côté. Et ça va la loi de la nature. Et c'est même si nous avons respecté, nous avons et ça va la loi de la nature. Sauf qu'on sentir que au Kobansuba Longwa, Basanta et Kebasiba Kokiba Longwa. Maintenant, Longwa qui, n'a pas la capacité à battre Longwa. On a battu qu'on a l'équipe non, on a la capacité. En plus, na kota wenge ya coopération te, na kota wenge ya, na on la test bazunga ya participer. Et na qui na deux fois, na une opportunité à mata podium, na troisième fois, na une opportunité à mata podium. Na sala pe osenga ki na sala. Si aujourd'hui ba komi livre ya wenge, so ba mité madame ba ko insérer comme lo beso. Ce qui est inséré, cela ça n'engage que mais mon kili, comme un livre, parce que Isaac Parker a toutes les questions. Et là, le préface, il y a un livre, mais à insérer comme l'obeso, c'est ça la force. Ce qui est wenge, comment livre wenge, comme l'obeso, et ça va bien. Ce qui est commenter, vous allez bien, pour nanga, on a battu un bailli mon kilo, on a ça son pouvoir. Dans la loi qui, c'est ça que j'avais dit au début, je ne t'ai pas respecté et je ne t'ai pas considéré. On a bien dans loi, c'est ça. D'accord.
Et sa prochaine question a tourné les lots décidé au tracé chemin na yo et lo konini ezola kisake ozwinzela ya bien au sala orchestre na yo moko. Ils ont conviction, na ambition, na détermination, c'est ça ma réponse. Conviction, ambition et la détermination. Conviction ça kondima. Détermination c'est que non na okpeyate na okena ngoti na sukali keke. Ambition dans les lokola na lingala bon lingala les moins un peu difficile les ali ba penser makanison na nango ba elikia na nango yango c'est ça. Merci beaucoup. Et sa prochaine question aussi à Lobi, Yassika Nini Lobeso a memito akobakisa la musique congolaise. To bakselote. Tout a été déjà fait. Bato badala avant biso kutu. Pour ne pas citer les noms des uns des unes. Bayemba babiloko ba mise badala pe avant bango. Biso. Tozong sara makamo ba négligent. On a dit que non ngai originalité na ngai et professionnalisation na ngai eza beaucoup plus mbonda. On va pas négliger. C'est notre culture, c'est notre musique à nous. C'est ça que on a ozong sayango en marche. On a ozong sayango nanzela. N'habite que bunga nzela, mais d'ailleurs beaucoup plus négligé. Yango d'utiliser les instruments traditionnels, utiliser des locutions traditionnelles, non seulement de l'Équateur, mais il y a Congo Mobimba. Et quand on a été dans Kisaka, quand on a été dans Chiluba, dans Kikongo, dans Kibandundu, dans la province orientale, dans la province de Kindu Maniema, et le Kangezati, c'est ça. Ok, merci. Question avant Souka Alobi, bon souvenir, il y a l'obéissance à la maison mère. Pendant la nénion sociale, bon souvenir, nous avons la péninsule au 20 de Tali Likambo, au moni réalité, c'est grâce à la maison mère. Avoir la valeur que j'ai aujourd'hui, de porter sous le nom de l'Obesso, même si dans des banderoles que tu as fait pour nous, tu as mis l'Obesso. Ce n'est pas mon nom propre à moi que ma maman m'a donné. Ma maman m'a donné le nom le premier jour que je suis né et j'ai aspiré l'atmosphère et le vent de ce monde, de ces planètes Terre, de cette planète Terre. Maman m'a nommé le nom surnommé le nom de Fiston Dada. Le nom de l'Obesso, c'est le nom que j'ai eu dans l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère, chez les titres, les rois de la Frère ensemble. L'Obesso, souvenir à bien dans une Wengeza, l'Obesso. C'est ça, c'est fini. Merci beaucoup. Et ça, là, avant-dernier aussi, c'est. Non, la dernière. Là, non, c'est petit B. Ça, c'était petit B. A. Souvenir, bon souvenir, petit A. Et petit B, mauvais souvenir. Openda Ozaka, papa. Soro au canisi nangobe au commis na point wana. Au regretté parcours nous tout na maison mère. Ils attendent Bazoara Bercy. Samboussanga numéro 0. Ton Bazoara Bercy. Samboussanga numéro 0. Et c'est le homme 10 en 2008. Et je vécu toutes ces histoires en 2014. 6 ans passés. Avant 6 ans, c'est Léo m'a dit tu dois être fort. Aujourd'hui, ils ont besoin de toi. Mais après 2 ans, ils vont te faire ce que tu ne voulais pas ou ce que tu ne vas pas supporter. Et je te demanderai, si tu as l'occasion de saisir ta vie, tu dois le faire. N'ayez pas honte. C'est Léo m'a dit. Et quand l'événement m'a apparu en 2014, l'arrivée de Bercy, sabotant à niveau tout. Je pleurais même chez moi dans ma maison. Il y a un vieux qui m'a appelé en 5 heures. C'est le m'a appelé en 5 heures du matin. Abi, souviens-toi, chez Ino Ilanga, dans l'Emba Salongo, je t'avais dit, tu as vu ça aujourd'hui. Après, conversation de Céle et moi, j'ai eu des appels de mon vieux papi Matalatala qui m'a dit que tes nerfs soient solides. Si tu t'es faibli, tu dois perdre ta vie et ces gens-là resteront faire leur vie. Ils sont comme ça.
soit tu quittes, soit tu restes là, que tes nerfs soient solides. Et je suis resté, mes nerfs, j'avais fait en sorte que les nerfs soient quand même solides. J'ai travaillé, et vous connaissez, et les mélomanes qui nous regardent en ce moment, bah yebi résultat yaki. Après na vaina bango, bah bandi suro finganga, bah mauvais souvenir. Na ba que non, na kendera c'est ça esili. Ya lango esi. Ya makama mokili. Ce qu'ils étaient avant que nous soyons, avec que eux soient, ils ne sont plus. C'est ça ma réponse. Merci beaucoup. Ah, pendant la kangi papier la ngai pour eza pendant question ya suka. Hein? Eza moi pas sinama ina miso etamboli koyoka elobeli ya mwana mobali mais soit ezate tokumisi nzambe parce que asali déjà chemin na ye azo se retrouver déjà na bisika oyo azali. Bino nyonso bozui chance ya koyamba biso ndeka na lobaki na bino na espace na biso info à la source tozwaka vraiment la source. J'espère que mon invité était clair. Boyoki ya lobé koko ndenge ya lobi ndenge pesi point de vue na ye ba question na ye bomoni mouvement na ye. Donc to komi ko chiter déjà na fin ya lobé na bi ki ozana balandi ebele o balandaka yo avant to betolo ba moya mike déjà ba remerciement ou soutien na baye mususu peut-être bazala ki bayeba ki vraiment te nini ya lobé ya koma lelo nini ya lobé azo sala. J'espère que à travers l'émission oyo ba kozwa idée wana ya komona de quoi ya lobé lui-même il est déjà capable de faire parce que chez nous les Congolais to lingaka komona mutu ala ki sa déjà première part. Donc comme on a déjà boyé ça prouve que mutu soka tie ba mike na ye akobwa kangote et koko na mabele moko malamu parce que misala ezomona na déjà l'artiste est moko la kisi de quoi il est capable. Donc ceux qui sont moi rappel ou moi annonce ou moi appel o ya lobé tokoka ko sala na baye yaye o bazana monde entier ba kozali baku ya Rolanda biso. Ouais ba consommer et là l'enseigne va consommer ça passi. Ils ont un support CD na DVD dans internet. Le monde est à mon vitesse à fibre optique. Le monde est à mon internet. Internet est à la vitesse que la télévision. Bat ba consommer en ils ont ba YouTube. Il y a na YouTube, il y a na réseaux sociaux, na plateforme ñon surtout. Sobetika lo beso tigre. Très et ça passe aux jango beti lo beso tigre officiel aux jango. Obeti lo beso tigre très et ça passe bonus. Ojango non c'est ngapena bat s'abonner na chaîne YouTube na ngai ezali Lobeso Tigre officiel tant on télécharger sans au s'abonner pe salanga bien avec le respect que je vous dois batonos pas tant to sala ba émission tant sala ba interview au moins na tam suna comme na 70 000 vies ba 80 000 vies mais batunyo ça batala na 5 bino avec beaucoup de respect. Ce beau s'abonner et ça l'a bien. Na ligne tena les kabatouté. Maintenant ça a parmi ba compter que non le besopé on a abonné belé. Premièrement la senga na babi la charité bien donnée commence par soi-même. Bangala nyoso bana mokili mobimba. Babokila lokondo. Bangala nyoso bana mokili mobimba. Force nangé d'arabino. Force nangé d'arabino. Dans la tribalité, que non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même si il biblique, sur le niveau sala, mbeka na libanda banda ko bonza na kati ya libota na yo. Sur le niveau kabana libanda banda ko kabana na famille na yo. Yo na senga na bangala nyoso non mungo na ka mungala. Ala kati ya province Équateur. Mutakiri, Mutainongo. Bakena ba mema na bandundu na loyenge. Wa bangala. Tant que le Beso Tigre officiel s'abonner et ça l'a bien plaisir force nanga yangwana force nanga zabino na mi kitisi pas la bino na simana yako kitabandeko nangai ya baluba bandeko nangai bambunda bambata bandundu alinga pe bino parce que waba ana mongo bato akindu manya waba ana mongo Bankusu, Baba Anamongo, na pesi mbote na vena ngai, bienvenue Kusu, na longana linette, bienvenue Kusu,
Mondele Moindo yazo tika ngate ao tika bisote ape camarade ya Corée Kinsantina ya kala banda ba grand-père Bosi Bosiana bienvenue Kusu ya tape singa ete talingate pour asala ya trop asala ya trop a sala ngo na famille na e na sala ngo shenga lobeso ya kute pona libanga te ezake non alinga nga makile kutana yane mutaba Congo ngala nga mutanzela mai mais vieux même le vieux la même na vieux na nga mususu oncle Gilles Dikando ape mutaba Congo mais na côte sene bangala na benga oncle Gilles Dikando na bossa répété Peter Diwabanza les français noirs Herman Lomba le coach Yannick Kayenga Jean-Marie Bohoto Bokila Lokondo Bijou Batoto Bosio Babosio Nyoso na pesno bambote Eric Divita Jésus Central Yanina Bohoka Fiston Manissa grand garçon Dadi Mavungu Diezola London City Tous c'est la tenir ba danseuse ya Dadi Mavungu Fiston Manissa c'est notre époque c'est notre temps c'est notre l'ère et l'ère a sonné. Papa la pesio mutu moko Lucia la capita papa moko bien na kata Suisse na numéro na ko to pesa déjà Lucia la capita na Suisse pena na ba Popis Sungu le justicier de la SAP VO ya tika nga na ba conseil te yera ko makama mbongo te ya makama be matériel te ya makama ba conseil zala respect na bisiko uti batela manoko na bisiko uti nazomona na Suisse na so Alubo Star Kalamba ya pe na Suisse na biga na minute na France na Belgique namona Coco Kumwanga na kata Suisse tonton Baudry Kumwanga na kata Suisse namona Romain Moukadi Touchemin nazomona Simon Bidi Easy Cash na kata Suisse na PCMO théâtre mingi ya kolobeza te y a pas de y a pas photo namona les poulets de la Suisse Eric na pesio mbote mingi ya kolobeza te na tiki batu nyonso na maboka nzambe na Londres namona venanga Adolphe Ngaki le grand Moïse mutatika ngate so moninga na mo eloko mo ya cher na maboko ya allo c'est Adolphe Ngaki le grand Moïse atika ngate on va comprendre na kepe na zomona pe venanga Georges Business Service Georges Business Service na tikio na maboka nzambe musano ke liboso Jean-Paulin Biyembo papa na Moïse Hervé Mongeta Adolphe Nkoyi Nouvelle Énergie na Mbandaka babokila lokondo nyonso na pesi na tikino na maboka nzambe Yannick Kayenga en tout cas na tikeli coréen assisa makamdaye Diedonima Missing Bang Bang merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment et c'est ngwezala ki abiso lelo ya koyamba ya lobe boyo kinegi ya lobe alobi moi la vôtre la Benjamin de la presse congolaise Manela ici la zape na bayangai quoi o ba soutenir kanga tango nyonso na ba prière na ba appel na ba conseil vraiment de près de loin na lingara bino mingi ma maman chérie Magali Toua na Berlin na Paris na kati allemande ma maman Nathalie Fours Utoua la femme légitime de monsieur Michael Fours Micha Mundele na biso vraiment je suis fière de toi. À mes cousins et cousines Vanessa Bati et David Fours. À toi, monsieur John Ovata depuis Londres, papa social, papa Mormutema Malamu, papa Tikanzambe Apambola yo, Abakisele Susu ya Ebele Oyo Ezangaka, Akokisa Posa Mutema na yo vraiment le plus profond. Et Yemoko to benga mingi Lola na Lola vie capitale Lucia na ba Suisse. Et ba sangisa vraiment ba capitale na bango nyonso, baya na bango po pesa kilo ya capitale na yo. Parce que so bayeka na moko na kilo na yo esimba te fo ba sangisa bango nyonso, baya po pesa kilo oyo zo pesa. Vraiment nalingaka mingi venanga Isaac Packer le jeune pato ba question na yo et comme j'espère que osa satisfaire bisiko zali parce que l'artiste obeso adala qui clair na ba réponse apesi ba réponse na mituna non j'espère que et salio bien makasi hein bébé la biso Alicia le bébé gauche te salue Pierre Landou mutu moko bien makasi na Canada mboka malili
Ah, mon vieux chéri Pierre Landou, vraiment, je te salue. Je te fais de gros coucou. Gelor Moukoko, karatéka français. Au mon niveau, hein, na Katangola, vraiment, mon ami, je te salue. Mon ami maestro métier noir na Luanda, na Leli Aya, Western Denini, Dega Makasi. Mon ancien prof Toussaint, hein, à l'ISP Gombe, mingi mingi ndemolakisi. Surtout les millionnaires, pourquoi na Katia États-Unis, yoyo yango wana philo de nuit Marcos, mon ami, on est toujours ensemble, pas de souci. Salut na Bakekombe, nyons on a États-Unis, surtout à vous, mon papa, donnons le foulou Kekombe, hein? Donatien à Leli, ma bonne évolution, l'agence le prestigieux. Hein? Oeza vraiment, il y a mon ami, Isa David Loketo, Bino Mozan a besoin de beauté, na ba serveuse, il y a taille, il y a beauté, il y a baras nyonso. Hein? Pour contacter car biso to kopé sabino numéro, il y a David Loketo, na kati à Paris, à kopé sabino ko ibisa bino ne sengeli bozwa, bo bisik ni ne sengeli bosala po bozwa. Vraiment équipe mobimba ya info 16. Na pesibino mote mingi ba confrère nanga la ba concert nanga en commençant par lui-même monsieur 16 na salué mingi caméraman ce bozui biso vraiment clair et net mandak na mino boy grâce à Emoko Tijirando caméraman caché yo katai maneke mo bien so moni bo sepela na bino ba chérie donc yem to abimisi biso bilili ya kitoko boy na bandako mon vient Bosco Kabamba na kati ya info 16 yo pe na salué beaucoup vraiment bino nyonso mais là, bon c'est abonné vraiment massivement. Bino so bolinganga, non c'est ngabino bo partager, hein, bon s'abonner. Na kati ya info 16 manela ese mikolo awa masolo to beta mikolo awa bino ya ngai ngawa bino na senga bino mingi te na sengi bino lo moko kaka abonnement bo s'abonner na info 16 et au sala la Benjamin de la presse na bino malamu vraiment à ma maman chérie pendant na respect belé maman abotanga yo abino hein la maman Ngongo Ifema Marie-Louise et maman Baleke Belé. Je t'aime beaucoup ma maman, je suis très fière de toi et ma famille biologique à Brazzaville. Natalanga Suri mon coucoulou 167. La famille ici en commençant par lui-même le numéro 1 des essais et Kariki France ma vie. Aux Zubinonion Soana, boza tellement belle son abino no tanga bino tolala. Mon petit frère Cherdon Punga ici na Katia Maroc. Mon amour boy bien les qui mon respect alingaka ya mingi ya nepe alingaka mingi fier de vous des essais. Lelo pena muta clôturer li paté là la pende pas Corée ne muta clôturer émission lelo ponga la bino to silisi déjà Corée a remercier bayaye allo ba numéro moko loba moko ya suka mais pour vous tous au Rolanda biso occasion so que jami ya robenga bobengi biso na plus 224 89 710 72 08 0 plus 224 plus 243 pardon 89 710 72 08 pour nabino ba français to bengi plus 243 89 710 72 08 na page Facebook Manela et si soko bengi ka no mona biso ba demande na bino to koyamba ba question na bino to répondre na bino numéro wana boluki biso na WhatsApp tozali na imo tozali to solola kaka ndenge ezalaka ekosala bien. Distance na mama mangate
famille